Charme na écouter chacun à lokola les chomé na couveuse. Okomi singa lokola rescapa naufrage Titanic. Kolina na ya diama Gisele Umba Nana lobe yo mon amour. Téléfortifia de mon corps en cas de rechute. Alima kana bondela kailo kola bébé et moi. Et qu'il a monena pesa kinga ngumia suayete o. Parce que nzoto na ye pete lokola na malemba. Kolina na ya diama Gisele Umba Nana troublé oh mon amour. Merci www.cleboa.com. Gisele Umba na bino diamant noir. Lelo toye a tozana kati ya Angleterre, précisément à Londres. Toye kokutana mwasi moko ya Londres ya kitoko. Parmi basse kitoko ya Londres, Dodon Pela, sans plus tarder. Bonjour Dodon. Bonjour, Gisele Umba. Vraiment, tu sais pas une bonne émission parce que biso soit bassi. Pour les émissions, tu sais entre bassi. Tout le monde à Londres, tout na bonne santé, bonne papa, bonne ndaku, bonne nos. Z please, akolton. Aza bien. Tozo veut bien angolo, bana pe baza bien. Biso so toza bien. Et les lots tozo belalika moko eza vraiment passionné ma biso no surtout ba congolais, toko ba kabiso ba cité pona ba mibali biso so na kati. Mais eloko nini ezoleka na communauté na biso congolaise to mona ke mutema mabe eleki makasi eza pona nini? Mutema eleki. Mutema vraiment mabe eleki. Soto bitolo baka basi to beta sete côté ya basi mutema mabe ya basi non. Toko beta ka sete ya mutema mabe ya basi te mais toko beta sete ya mutema mabe ya basi pe mibali donc congolais. Congolais aza mutema mabe do biso. Soto bi congolais comme le quoi bato bikolo mususu biso ba congolais mitema mabe. Alors il faut to luka changement. Changement tozo luka na mboka na biso eza changement il faut to bandano na biso moko bato. Parce que Bible dit que union fait la force. Maintenant, autour à la unité na kati na biso na bomoko kati na biso ezate donc force wana ko za la rater na Congo. Force wana ko tika na ko za te d'autres la changement ata to ko kufaka ba na biso ba ko kufaka changement ne ko tika la ko za rater likola moté ya mabe. Donc c'est ça. Mais les lots toye na kati à Londres toye to moni matanga ba matanga ebelé depuis ngana ye depuis samedi so na tangi ba fille ba kufa ebelé mibali bazo kufa basi bazo kufa. Biso to mona à Londres na musika Angleterre mais to ba mingi Londres po batu mingi ba benga ka Londres même bat ba vanda ka libanda biso benga ngo Londres mais nyo César à Londres te ba ville les belé na kati Angleterre mais lelo to za vraiment na kati à Londres batu bazo kufe be ba bi mutema mabe awe leki makamba mabe nyo surtout ba pasteur mabe mutema mabe basi baza makamba mabe ba vanda na mabala te mais yo Dodon Pela moi ça libala yebisa biso ezoleka ndenge. Bon, en fait, ils ont problème que Londres, mutema mabe ba pasteur makamabe zaka na Londres. Non, mutema mabe makamabe za partout. Ba pasteur mabe baza en France, baza en Belgique, baza en Congo. Na Congo tout baza ebelé hein, ya makamabe mabe. Mais na Londres ba binde leki makasi. Bon, na habité ce que l'équipe makasi mais vraiment ngande na omona kaka biso communauté congolais. Donc ça tout ça moi problème, on a un problème. Bon problème na biso ba congolais ça jalousie. Jalousie, ce que jalousie est un décoya haine. Jalousie est un décoya na ebité ce qui na lobanini hypocrisie et ça donc on a yo za camarade nanga to lié to seki yo tango obimi na ndaku nanga olokotinga obandi ko tonganga lem so moninga na moi voiture moko kitoko okotinga haine mais voiture na poteze lokoni kolata na poteze lokoni eze lokota. Mais peut-être yo zui ngana zuité loko esa biso ba congolais ngwana yo zui mais nga Gisele na zuité tant na yina kutionda kwa bien mobala bien mamba bien nga siko na zuité mote ke fona za mte ya mabite eza yango te yango moninga la yebisa ka batu na teaka mikolo nde na stopaki un peu mais na ozonga nanga na solaka na batu bato se limitaka te nzamba azali to se limitaka te omoni ki motema mabe salaka ki batu ba se limiter ki motema mabe esalaka ke epesa jalousie wana. Au moins, tout temps, comme on s'est limité, on reçoit peu bonheur. Mais tant qu'on s'est limité, tu peux avoir tout. Kolata, la voiture, bilo qu'on a na poto, ça n'a pas le côté. Et matériel, ça le côté pas mondele, on même na crédit.
mais siko moni ki moté ma betango eleki ezopesa bato ba envie ba posa moko boye oyo koko tindo sa kindumba oyo koki ko tinda yo oyiba pona landaka de dompela pona landaka Z plus au kontoka pona landaka Gisèle Wumba diamant noir mais non yo luko lande yo ebeni nenge yazwi mais yo tango luko lande o sa kindumba nga sala kindumba te je suis marié yo sala kindumba te oza métier na yo za pe mwasi ya mutu mais yo tango yo luka o envie o kozala lokola ngai et tindo siko nani buzoba mais na buzoba on continue ni lisumu wana libulu kufwa mabele ki biso to changer mais yango na bi eloko wana biso ba congolais to ibate et wuta vraiment wapi pour mutema mabe oza na Congo na éviter en tout cas to lobela communauté mususte to lobela wa biso po yonanga toza vraiment ba congolais to ebike mutema mabe wana e wuta kapenza wapi eza parce que to sambela mingi to parce que ba sambela mentalité. En fait, tu dois apprendre ma mentalité. Il faut te changer ma mentalité nabiso. Il faut te changer vraiment mentalité nabiso. So te changer ngote koza mobulu parce que toi na poto. Au moins so to tika na ta bato na kishasa kuna po bazo évoluer un peu na makamususu moi changement famille ezate na mboka yango bon. Ah toza na poto quand même na monde o eza monde moderne. Donc il faut quand même qu'on s'intégrer. To li ko s'intégrer te to li ka to tika la mentalité ya kala. Et puis, tu comme une colonne à l'issue de ma camususu à ma baie. Ok, tu as le monde moko, tu peux avoir tout, hein, mais tu lui que changer te. Bah tu au monde vendre na obo vendre na poto ka ba téléphone, lui ko s'intégrer te, ou lui ko kene classe te. Et après, mutua ba ni ko kene classe. Asisi classe na ba ni musa na yo sala ke logo te ka téléphone. Tant mutua no ke lobby classe à zui moi bon on est au jalousie. Et ça en sens mentalité, tu as un problème mentalité, tu as changer te le couleur ba mentalité na biso. Ozomo yango ndezo sala ke to avancer te. Tozo avancer te. Ce que toza la bato moi sur 100 personnes, peut-être 80 personnes bazaka na ba mentalité wana mabe. 20 personnes muto bazo évoluer mais comment le Congo peut évoluer? To ko évoluer ndeni na ba comportement ya bato modèle. Po bato bon bazé belé na basi na mibali. Na ba na biso pe ba komo za na bato to bokola pe ba na poto na ba mentalité wana. Alors, et ça ce que ma bépo tant au biso apparat aux aba mentalité na ezokuta biso na bana bazomo biso na ndako biso au téléphone 1h 2h du temps ko tonga ko finga bat le biso ko finga na bato na téléphone le bi mo no pa koza ako sala kama kam yo zo sala donc c'est ça. Mais ce qui te lobi lelo yo ozali moi si ya kitoko vraiment ya kati à Londres Dodon Pela mais afandi na libala na ekimia mobali na ye azo s'occuper bien na libala na ye okoki oyebisa basi nyonso tu oyo ya mabala o bazolando oyebisa bango bon eloko na koyebisa basi mingi ya mabala ezaka kosimba Yesu aza centre nyonso kosimba Nzambe puis koza honnête so osimbi Nzambe na solo po oza bato musu bakendaka na bango prière koleka kutu ngai nga po ngale musu na semaine pe na temps mso okepe prière te na ka dimanche mardi bona ko kate parce que nana bana mike na ndako papa ok musalanga pe fona ba activité toi tu vois mais ça bato ba ko ke pinda prière akendaka le lundi à vendredi mais azo pratiquer te donc aza na crainte ya Nzambe zate parce que mutabo na ndako na ako échouer donc Yesu aza na ye wana te ya aza na Bible mais Yesu azate eliko bate ke soko za na Bible nde donc nelo ngala ko yebisa basi ya mabala na mibali na biso po il faut to lobela na basi na mibali na ko yebisa bon ya basi na yebisa basi to tia penda Yesu na kati bomo na biso et puis to pratiquer parole. Donc pratiquer parole ça veut dire quoi? Avoir la crainte de Dieu. Parce que ce qu'on a la crainte en Nzambe okobanga contre mobile na yo, ce qu'on a la crainte en Nzambe okozala mo babilo ko mo ba rigueur mama comme so osala te. Moni ungo se loko ati na banga Nzambe na obanga muntu te mo banga Nzambe. Donc c'est ça. Siko biso oyo tozolanda yo ba congolais biso to ba wana tolobeli basi mingi basi to yo ka vraiment biso basi ya Congo bolingo eza compte de biso mais pona mibali siko ba mibali oyo babike mibali basala te mibali balingi misala te na poto leko isa ki mabale panzana po mibali kutu misala balinga te ba fojo ba prêtre te o ba mibenga ba prêtre wana ba gigolo o ba limisa te ba fojo na solo ti ba fojo po ba obalaka te o mona ba koka ba 50 ba 100 ba obalaka te po ba prêtre penda ba prêtre bango basalaka ate ba misio ba boira batu basala musala bango yango wana musique ti nde ba olela nango ti nde basi na bango balata kitoko batamba ba voiture kitoko siko yo gigolo o lingo sate yo bi yo prêtre te pauvre prêtre écoute ba musicien ya biso
baza basi na bango ba na vie moko kitoko ya luxe. Et bon yo mobali au sala raté donc aux un vaurien, ce sont des vauriens ba bango beloté. Ba vaurien. Donc mobali a solo il faut zaka loko la Z plus occulte. Ah Z plus pena mbote no ya diamant noir. Ah makambo toujours basiko pona mibali ba mibenga ba prêtre ba sala eloko te. Bazana banka wana na poto nyonso tu mibali baningo sala te. Ba vaurien. Ba gigolo. Ko ba sala raté wana. Ba vaurien. Mibali pendande le roi ba Z plus occultante. Bo excusez nga pourtant no lo babo e ya lo ba ka pa kum saka mobali na muto kum saka mobali ne za mabete me le roi ba ya Willy mobali ba to ya Clarisse le roi ba Carlos Makengo mo ba mibali bangwana mibali bangwana le roi ba Toto Timoba mibali bangwana siko yo kanga ba mibali ba sala raté wana ba gigolo akikolia na mbongo pa mwasi. Après aki apesi sous musicien ayembi aboki na nzembo siko musicien wana bino mona ba musicien de baza ba musicien congolais ba la vie bien donc ba lesa basi na bango ba latsa ba na bango pe bazo mata bazo voyager ba poto ba Afrique baza bien donc ba wana baza eloroté baza beloroté ba vaurien baza ba pauvre type na habité dem suba tumsuba comprendre français wana te hein. Ay affibi so lobi ba pauvre bango ba riche non c'est pas ça donc ça veut dire que boza ba loge qui ba pauvre type boza ba vaurien donc c'est ça il faut ba changer ba luka moi ba ça ata moi eloko ba misala ezake belé na poto hein au kokos ke ne pe o luki musano ata ya cleaning o luki musano ata na ba Paris kuna ba misala ezana ngo belé ezaka raté que il faut ça surtout ça pe formation pour ani lo e poto zu mukanda o ko ça pe formation o ko luka pe o sala moi ka une atoza mukanda to ko ça dans le noir que kende kaka ke koza gigolo c'est pas bien ça sonne même pas bien mais nyo sonne vandika na kati ya kimutema mabe na biso ba congolais parce que pourquoi mibali balobaki basi so poto basi mabe po basi mutu baza makamabe to ebité biso basi mais lelo to lobeli biso nyonso tout to lobela vraiment mentalité na biso ba congolais mutema mabe o lelo to kuti dodon pela avanda kimia boye na papa penza vantsara et tranquille ezarandeni en fait des problème ya ezakutu problème ka ya basi pe mitema mabe te bo ezape basi pe ba mabe na poto basi ba mabe basi baza ko sa pe mibali makam na nkona bandaku ngo mona kale mseza kala ngo mona ndako leta o bachala ko mona mama okoyi pe ko mona mobali mo pamba likamoke bima libanda mobali pa ko za beti pe tour mo lere leki azongi akota na ndako ni fa kota na kimiati akota boniko yo po ko mo leki sabono mo libanda non basi ba osabere mingi yango mo pe basi ebele lelo pe ba se retrouver mibalité basingo to comme na basingo ma de belé a likola buzoba wana alors basi bokeba po bino pe bona bino pe ba vrai chéri te ba vrai chéri basi ebele ba otraîner libanda hein alors ba maman oza mobali no nanda ko simba e malamu yebala ko lengi libala ba lengi laka mobali ba bondelaka ye mobali aza prince faut lengi la e po yo pe mo za princesse mobali aza prince faut lengi la mobali na yo mobali ba solo laka mobali bazalaka nae bien donc osali oza amina mobali na yo aza camarade na yo complice na yo aza nyoso po na yo soki mo e compréhension mo keza bo luka bo solo la papa bo solo na malembe ke obanda ko vuka mobali no ko chaka elibanda ko che libanda poani o ko cha mobali banda tena ko banda ko ndako ngope ya mutute ezanda ka leta yanda ku note base be ba obebisa lelo mabala likola ba biloko yo likola banda ko na bambonga ba social yo eza mabe mibali pe ba changer po mibali pe ba mabe belé mibali pe bazo nyokola basi ba ki gigolo mibali pe ba osama mama be mo ozo pe na mobali no bien na ndaku salaire mbogo emona na raté ko linga basi musuli banda eza pe mabe faut ko changer na minute de to comme crise économie examen kasi do e koti pe la bandaku alors il faut ko s'économiser ça veut dire quoi mobali soza moi sino ka moko vanga moi sino moko bo s'organiser bo ke na vie na bino bien moi mobali aza boye a rolinga za la moi simo côté il faut za na débat bord trois bord mais vie na okasi mbo evanda te bo projet ni bosa bo réaliser makamdeni mais so zaka la moi sino moko bo sa mbebele Gisèle bo sa makambebele bo ko progresser la bino bien tout doucement mais bo ko sa bo ko réaliser quand même ba projet moko ya bien tu vois donc eza na biso nyoso na basi na mibali il faut to changer ba comportement to changer c'est important. Mais c'est quoi lelo surtout monio to yena ndaku nga na kuti voiture ndaku makamne surtout vraiment kitoko mbote pena na papa na biso na Z plus occultant Z plus mbota diamant noir vraiment ngwana yé
pour na kuti mamle surtout qui mais pour moi si avant d'aboyer na libala andima vraiment kotika mutali muno salingi sexy muno salingi za bien za kitoko tambola la taraba mini jupe mais na bi que sexy za mais question ngeza siko pour mutandima avant na nenge dodo mpela ndima vandi na ndako pas z plus eza nini basi wana balanda ou baolanda eza crainte de Dieu au moins muto a commis na crainte nzambe a kozana humilité. Donc mutu tongo komi na humilité oyeba pe ko respecter mobali na yo mobali pa ko yeba ko respecter moi sinaye yango moni il faut Jésus azana kata centre liba na bino Jésus ko zana kata centre liba la bino ça veut dire eza kaka te ke po eza bato ebele awa ba kendra prière de lundi à vendredi oh lelo retraite lo bito na prière mardi ya mercredi toza mais elo côté et le côté ngala netinga na kendra na de lundi avant dimanche na kenda prière mais ba jour à semaine na kokate pona na bana mike nga mo pe ba classe na bana esimbate mais ba to no mona ba vie na bango ba zo changer ba vite mais nzambe ona za bote ba to na moto ba fingisa nzambe ya biso nzambe nga na yebi Gisèle soko sambele na bo solo ko mona elongi na ye ozo mona mais ba to eloko nga na ko senga makasi il faut tozana na crainte nzambe crainte ya crainte ko banga nzambe soko ozo banga nzambe ko zana humilité oye ba pe ko batela libala na yo. C'est ça. Mais c'est quoi biso ton dimate ce muninga sale lo konem so yo dodo ozui tara yo zui nga na zuite na nda kuno na le na meli me na bimi na keta na aussi ça na bandi ko sasa ezarani mutema mabe ki mutema mabete ki mutema mabe ki mutema mabe siko yende konena jalousie haine ki mutema mabe azairwa zairwa ndima mutu te Gisèle zairwa nitinga mobile nanga na ifeto sa elefetia natalika nasombi masanga nanga nasombi biloko nyonso ya kolia mobile alati kitoko nga alati kitoko ba pana biso pe balati kitoko mais c'est quoi après tant ba kolia tant ba kokende ba obetela nga maboko te à 100% peut-être ba obetela nga maboko ba 20% 80 ba boya ba onieka ba luka ka place moko to liaki na biso me masanga pe ande to melaki elo wezanga ekaka elo mais bon c'est pela comme t'invité binote zero ndima mutu te zero ki mutema mabe eleki biso ya koleka. Alors il y a une sonne ezara pourquoi mutaroza mutema mabe bongo ayena eloka muninga mais bazara wana pour la critique des arabes pourquoi en fait na habité tanga ba parents na biso na habité vraiment tanga ba parents na biso mais na ndimite ba vivre à bongo na yebiso pourquoi d'ailleurs tanga ba parents na biso tanga ba vivre bazara la roka la potote bazara l'Afrique mais oye ba parents biso banda so manda ko bazara ba agini bazara ba amitié baso manda ko na bambo moko amitié mais na ndimite ke jalousie on ezaka tangwana mais ngonga oyo ya biso oyo toza na tango ya grâce mais mabe ye lisusu makasi ponga na kolobela nanga kutu ba bikolo mususu te na lobela biso ba congolais mabe makasi na congolais na niveau moko ondimate donc moi je pense que ça na ba temps na biso mabe eleki ya koleka motema mabe eleki siko mabe wana ye pona moto po mabe po esala mamoto nde moto ayaka na mabe donc biso nde toye na mabe alors il faut totika mabe na poso totika ngote toko évoluer te so ko tali même siko bato ba comme forcer hein bato bazo évoluer le soutien oyo mona na Facebook wana yo ka sezani ya mascarade na Facebook c'est muta mabe azaka non. Tout le monde a kitoko na Facebook, j'aime, je t'aime. Oh tout le monde na Facebook ana nga kitoko, nga bien, nga mbongo. Mutambongo boyebi mbongo na ba banque. Botala ba compte na bango. Totala raté. Do mabe za makasi. Mabe za makasi pona ki muté mabe. En wana muté mabe ngosiko eza pona nini. Par contre yo Gisèle osalimo eloko nao o évoluer na yo créer loko no zuma boule no bonga na koma na ngai bo mikolo na koma na ngai journaliste na sana okoyi pe na ba okoyi na succès na yo mbongo pe okomo mono ko siko nga fono ke monter mabe pwana nga pe na créer loko nanga soit créer compagnie soit kende classe zongela soit sale loko mobo totika ki motema mabe za mabe yango de zozongisa biso peuple congolais sima ezozongisa pe mboka na biso sima ezozongisa biso sima ezozongisa pe mboka biso sima. Et ça yango to luka to changer mentalité. Mais na likambo yo lobby pona mboka na biso mais moteke mboka na biso za ngo mingi ba mikonzi za ki biso te ba congolais muté mabe wana za ngo biso te. Gisèle pays. So to lo ba maramba pays. Na kati ya pays banani bazara na kati le peuple. Peuple ezanani. Yo nanga. Dona mikonza ba peuple. Donc ezangala yo sko ngala yo wana il faut toza mitema malamu toza la Bible so union fait la force. Ce que tant que toza unité force wana go yandeli. Et yate
soki tolongoli kaka motema mabe Congo la biso wana eke nango liboso biso to na kata politique te ngana yo tolobela politique te tozolobela siko peuple donc tolobela vie ya biso ba congolais ki motema na biso ya mabe ya ba congolais soki kaka to changer mentalité tolongoli ki motema mabe wana eza kati ya mitema biso ya mitema duku likunya likunya wana motema eswaka moto soko moni moninga la voiture kitoko ki motema kiu motema na kaso tolongoli to ko évoluer toke liboso mboka ya biso pe eke liboso parce que ceux qui ngala longoli motema be yo créé ngana créé papa Willy a créé Carlos Makengo a créé Yolande Mpela a créé Z+ a créé moment que mboka eko évoluer biso so to évoluer tant to évoluer ba mboka la biso ba makaso to kenango wa Congo alors Congo e kende wa liboso siko sala que peuple mouvement za la uni to créer to évoluer siko eloko ni eke liboso mboka mteke liboso et dans le coup moi Congo mboka mteke liboso mais tant qu'on n'est pas unis Congo on est ko liboso non parce que problème moto za na Congo biso ba congolais to yo quand même to lingite muninga azwa peut-être oyebi o azora te mais oyebi ça ba jeune fille nini oyo bazolanda biso na yo oyo bazosa mabe po bakoma lokwa baninga poto lobebi basa mabala na mibali tozaka na likambo ya motema mabe na biso ba congolais ba jeune fille ba olando oyebi ça ba quand même batika ko envier ba envier na bango te président ba te belé na poto ba sala makambo pe belé ya mabe hein ba te belé ba sala mabe ba se belé ba osa pe ba vitrine to yebi pe bango ba kompe ba mbongo na bango bani mais mutu ko envier moi so na yo osiko yo osani OK toi na poto mboka o eza mboka moko et puis ça meli mutu nyonso mais il faut yeba poto donc ça veut dire quoi ceux qui yo zana wana moi muki oza elenge donc ça veut dire il faut aucun des classes des classes si sa classe après yo akutinga la ba jeune fille nanda mianga na tuna moni bana te baza na université ba ke uni bazo luka vina bango lobby ba ko luka vina bango lobby bazo luka lobby na bango donc eza ba jeune fille batika pe ba maramba papa ba libanda okomi le lopo okende te moi restaurant ba congolais atani okuta la bana ba 18 à 17 ans ça fait mal et ça passe na tête aux ongles et ba parents pour biso tu peux toi na bana ba 20 ans na bandako hein ceux qui bana na le lo ba bébité pour na nineza cadrement ya maman pe ya papa mais bana na le lo to comment se retrouver na bango moi bobi masusu libanda ezate ah bobiso pe to se ba to zami na milete mais soko ke okuta bana na nzela na okato maloba mais dodon pela yo le biso le bimba éducation ça parce que yo za na papa na ndako bwana ta ko éduquer batu eza basi msuto msuba okokate po azaye moko azoko pesa éducation ah non c'est faux ah non so tali kutu bano ba beba mingi na Londres ba bana ba couple hein je te jure bana oyo ba vie eza la couple ngala Z to sai 5 ans donc akuti bana ba koliti mais bana ba kolini ngam na bokoli bana ba pareil faut baza un peu strict et puis rigueur et puis beloko msu pesa ba parents à biso à Londres il faut na bete la sko 7h makasi ba pareil à mboko basala cadeau kitoko na bana bango te bambonga ba parents mboko yaka kolata na mama kelimba bani ko sepesa bana te il faut sepesa bana il faut ko pesa ko zora pe temps na bana ko solaka na bana ko sololaka ko sepesa bana pour moi na ko ke classe kuna pe na classe baza pe na éducation musu baza pe na baninga ba kuta pe muninga msasi pe mo phone na kitoko ye pa oyoka aza besoin phone na tanga ya mama ngaza besoin phone il faut le bala mona nini avant na pe so phone wana naza besoin ba résultat kitoko moi non ça est fort hein. C'est ce que moi je fais à mes enfants. Naza besoin de résultats qui sont ba résultats qui toko kozo iPhone 7 wana. Et tant au moins nazo langa ba papier ba résultat na nesengo. Ya zo ya na ona bulka ke mama pe a opesa ngeloko. Ngape tanga opesa nga esengo na. Il faut na bimisa mbongo na sombele. Mais ba pareil be ba zéro ba sala ngote. Kasi on a binyo so wana evandika na mutema mabe poso to lo bila makamone za mutema ya mabe eza lingi pe kaka alata adondo ba mona kaka ye moko mais a sacrifier vie na ye a sacrifier ndaku na ye a sacrifier bana na ye a sacrifier pe mobali na ye baza o ba sacrifier pe mbala ko mona ko mobali pamba ozomona donc il faut to tika biloko ana eza important te il y a des choses importantes à ko sala surtout na bamboka o eza monde moko moderne to s'intégrer tu sais liko s'intégrer ta ça y est, on s'intégrer, tout s'intégrer, Gisèle. C'est important. Tout s'intégrer, tout qui n'est pas classe, tout ce qui n'est pas caillou, tout s'intégrer pour le monde a changé, hein.
changement ekoti makasi na mboka ngo to s'intégrer to zala na bomoko to zala uni po to kende liboso mboka la biso pe ekokende liboso. C'est ça. Tolingi nzambe mingi eza bien mais tolinga nzambe na solo po nzambe wana tomonaka ete nzambe eza Gisèle, nzambe ezanga, nzambe eza Z+, nzambe eza Papa Willy, nzambe eza Yolande Pela, nzambe eza Clarisse Kole, nzambe eza Josie, nzambe eza biso surtout atoza ba nzambe. Alors tant otobi tolingi nzambe faut tolingana tolinga bato. So tolingi bato to tolingi na biso nzambe te alors totika pe maramba ba nzambe wana eza mabe. Totiko kosa. Ozomona eza mabe. Ozomona ba toza église ebele. Pour l'année, tous ont changé. Pour tous ont mis ma bête, tous ont changé mentalité na bisoté. Alors c'est pas bien. Vraiment, les communautés mama bé ou na biso wa Congolais. Ndé tous sa émission na biso. Toyebi ke bozala ka bongo. Bo kota na se kuna ba wende koma. Okutu. Mais affronter biso parce que biso to loba na biso nyo surtout Congolais yo nanga ozota la biso. Toi ba Congolais to changer vraiment mentalité. To comment na biso pena na suke émission to chité maloba nini okoyebisa batunyo so o balandi biso na ba conseil oyo. Hypocrisie mabe. Songi mabe. Ki motema mabe. Ki moyibi pe mabe. Ya ba biloko photo tika kindumba eza mabe. Kindumba eza mabe. Kindumba ngona zo beleza ka basité. Na basi na mibali photo tika. Poto avancer po ata mobala kindumba arotongana elorote na minute poto na crise. To orosa elorote, esa elorote otonga elorote ke de problème. Alors il faut que tika tout. Il faut to tika mabe wana poso to tikango to ko avancer. En tout cas pour na lelo vraiment ngala sepeli ya makasi ko yamba susu Gisèle Umba na mboka. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que liwa batezo enseigner bisoté. Au mona lobby muta kufi olobaka ndeko na kufi o mona ka lo yende akufi te ko kundika yeyo okufate. Mais orke ba liwa o ezo bato ba kufa siko eza ba mort sibiti. Au moins ka muto alala ki boku akoneti ngande konaka bijou ikundaka toute la famille ikundaka vraiment mais condoléances to na matanga ya na nga kufi soko talie Gisèle oyebi mona ki na ba photo mo si kitoko alata kitoko. Oyebi ba liwa bongo il faut ete akabiso ba jeune ete akabiso to banga nzambe to zonga no pena mo so bimiseki manzaka zongisi pena manzaka ukomi pena oyebi ke mabeza la ikoto na longwa no mabe na tamono moi juste po mabeza mabe liweza la mort résiste mais to banga liwate mais to zande na crainte de Dieu. Communauté congolais batu ba kufa mingi bozaka batu ba kufa communauté congolais batu ba kufa pe côté mindele po nzamba lobaki ke liwe koza makasi mais problème eza bande konanga to changer kutu ba matanga batu ba komosa ka fête na matanga ba matanga batu ba komi ko ke ko saka songi na ba matanga mais za mawa pe pasi to changer o matanga ngoze na bien te kutu ba tie ba kiti te o pe kunati batonga pe na matanga ti o mona ki ngo teleka na ko mona ndina na lela kite e boyo mona yo na alela ku mingi te. Tu imagines vraiment. Nako lele kuma problème fo mutali. Balobela pa ngoti lele ne couper bien te. Na mawa na pasi vraiment ba komota na lele na bino ba komota ala tende balata ki na ebembe ba komotonga na ebembe. Mais ba ko tu na pe bongo siko ye bongo bana bongo to babo ite ba tu na biloko na tu mais e comme ya biso ya Congo les akala ndenga mabe ya songi bande ko nanga to tika biloko eza mabe toza besoin évolution toza besoin to évoluer biso na mabota na biso na mboka na biso to tika mabe wana soki to tikika ba mabe wana kindumba kimotema mabe kisongi makamoso tu wana mabe nzambe tokopambwama Kongo na biso wana ekopambwama toke liboso na sepemi pona lelo Gisèle. Merci beaucoup Onezaki Gisèle Umba Diamano na pela to pesi penda ya William Mbote na kati ya Londres na Z+ lelo bango vraiment to pesi Mbote na Corneille Makani biso na émission Diamano baboka mabanga mingi te po ebebisa émission pesa 2 personnes Mbote o pesa na Clarisse Kabuya. Batu nyonso bomona Clarisse Kabuya ete ko yinda na Paris sa bandi ba barbecue donde tozabo ba barbecue bandi na meti na septembre et pas Clarisse Kabuya kolia kitoko maramoso kitoko donc na pesi balili mushimbote ba chuchuluambo batu nyonso ba mbote do ba bizu na bino yango bizu bijou mbongo bo meme mutu no yeyo na pesi ba bizu ebele bijou nga pena mbote no ngona bino so tout ba fini so poto ba Angèle Mbokolo to pesi bino mbote na ba fini so pela tangi na pesi bino ba mbote belé to continue toujours émission et puis titi chituka mbote no uti na Londres Ezaki Diamano ana Dodon Pela à très bientôt ciao Gisèle Umba Kolina na ya Diama Gisèle Umba
nana troublé oh mon amour. Merci. Je suis allé au bas, diamant.